Nzambe na Isalaela to lisusu liboso na yo okamba biso lolenge okambaki Isalaela na likonzi na moto pe na lipata na kembo olakaki bayekoli okotika bango moko te yaya okozala na bango kino suka ya ekeke nzela nyonso batambolaki bamonaki akokamwa nyonso babandaki kosala ta bitumba balongaki yango nasengi na yo yaya kotika ngai te onalonga wana se esengeli ozala nanga olakaki bayekoli okotika bango moko te yaya okozala na bango kino suka ya ekeke nzela nyonso batambolaki bamonaki akokamwa nyonso babandaki kosala ta bitumba balongaki yango nasengi na yo yaya kotika ngai te onalonga wana se esengeli ozala nanga olakaki bayekoli okotika bango moko te yaya okozala na bango kino suka ya ekeke nzela nyonso batambolaki bamonaki akokamwa nyonso babandaki kosala ta bitumba balongaki yango nasengi na yo yaya kotika ngai te problème nini papa hein banda lobi oyaki ozaka aboyi c'est pasteur kuna ça ne va pas ou bien ndeni ozo expliquer ngeloko te ou bien kani s'aggraver ou bien nini oyebisi ngeloko te na muni oka aboyi oza problème ni pasteur aza bien te Jésus santé à pasteur les arbres s'améliorer mais namona qui était lobby nakotaki même pas nazwaki même pas accès au kota na salle place à salle oui pour bakangi ngandoki nini oui basani bakangi ngandoki ngande nasali pour papa Kofi akota na koma oya komiwa. Ce que papa Kofinda so bela malade, on est spirituel bien maladie mon normal. Maman Bianca, Eric a parvenu à injurier sérieusement, n'a relaté ba injure wana awate eza soni mwana ngana bokoli moi sina bisoto balaki Bianca et bafinginga te papa c'est zela pardon zela non papa bamuki babi maininga na pamba te comment c'est fait yo oketa pasteur soto longo ki pasteur to tchemu panzi amina yo tro bakaka et puis maman Bianca na ndenga na yebeli maman boboto wana na boyambi osozala kanango aki ko agir bongo te wo se reprocher ne loroté car pamba boyi oki otala ndeko na hôpital ba injurier yo ba boyo koto okuta na pasteur mais kana ko expliquer ngana le kongo bien na mon normalité balobi batela ki papa Kofi poison pasteur nda ko les poison oui et auteur ya poison wana balobi ezangai ngade na tela ki poison. Serge, papa, médecin a confirmé qu'il a poison. Il n'y a pas même pas de médecin. Ce qui médecin a confirmé qu'il a poison, ben criminel dans les camarades pour nanine. Pourquoi ba lobby ka ki yom to ko tiela ko fils poison? Expliquez-nous cette explication normale papa. Les camarades ont kenela ngo pour bango nyonso église mon papa lobby ke yom to tie poison. Ba ko be ko témoigner na ndenge na simana yo ke prison chérie.
Oh, jalousie Kofi na nini papa na nini? Yeza mosala nzambe yo zali pe mosala nzambe kuna na kati. Je t'explique. Eh Serge, on ngo bomangati. Je t'explique chérie. Babimisi mwana mwasi moko entre guillemets, je ne la connais même pas. Alobi ke mwana mwasi wana alobi. Amona kinga na Kofi na king sangani. Tubandai kuswana. Je sais pas. Yo la Kofi? La kisangani tubanda kuswana. Il est confirmé que Serge nous doit tout aussi. Confirmé. Il est à son qui n'a pas na kisangani raison ya dispute na bango ça que non raison confidentielle entre eux. Mais la fille elle a raison. Na hipsa kuni. Oh nyesi nanga uti kisangani. Bon ya kosi. Muli siko. Serge azamutu mabe. Chaco, na zweli Serge ma décision moko. Il faut pas jouer d'ailleurs ma décision moko sévère. Yango yi Serge yango. Azanga ni penza. Non mais à sa proche à papa. Donc ça veut dire dans la vie il faut aux sages. Faut pas qu'on soit mututu approcher le menayo parce que tu sais pas qui est qui. A vu Serge approcher le menayo à héberger à pécier affection, à pécier attachement, et aujourd'hui Serge a tourné dans Simon Kongo. Papa n'a pas ça les babés. Non, son papa pessaye. Oh papa n'a pessaye. Azongisa na no nyoso boto la nyoso. Salango pe. Nyoso. Donc à on a misère, que ça a la misère. Kana ipse no nyesi na ngai. Ayi bi ba vérité ko yemda uti siko kisangani. Yango lobi na kriti ya mama na kendaki mutu nyonso zotanga na misu mabe. Nzoka yo basi bakanga ndoki na église. Papa. Bon likambo boye so bokendaka kisangani boswanaka na retour na yo. Pour nous expliquer nga mwasi na ote. Non, Thérèse, chérie. To swanaka te. Juste na banda ko reprocher papa Kofi sur un fait. O ezalaki juste ya biso mi balé na Kofi. Ezalaki personnel. Je reprochais Kofi juste d'un fait personnel. Les amis qui ont balé na Kofi. Ça n'engage que nous deux. Et puis ils sont qui en plein RT. To soit na Kofi. Net nin oyo ko bombelanga. Problème personnel yo na pasteur. Et puis moutongo ye bandeni ke bozaki en plein RT bozaki binomi balé. Aye bien on peut ndenge nini. Merci ma fille. Bon mérité bolam na biso. En tout cas, on a dit que maman Chaco n'a pas quitté. Donc j'étais surprise que non, pasteur Kofi a continué à coma. N'a qu'à regarder les cambotés. Nous mon mec de bengi maman na solo lina maman. Maman t'as qui conversation. Si ton pasteur Kofi a continué à coma, na yebi le problème source nango. Et ça pasteur ngo il sert Joanna Mtasali que pasteur Kofi a kota coma. Non bon bango nini vraiment maman. Mais oui moi j'étais na question nini parce que ceux qui notaient ngo il Serge angaka sakana na famille na ngabumba. Imagine toi que papa na coma ngo il a son hôpital pas pour poser que faut tout ça la convention. To collecter fonds, on demande compte à quoi. Est-ce que tu peux imaginer nous donner moi? Évangéliste, pour permettre que toute convention à nater. Parce que nous avons une menace à mort. Na yoka yango ngamoko. Je n'ai provoqué convention. Moi amenacer sous une fille na yoto ya maman. Ngoi, non kene musika, ngana kene musika ya toucher papa, mais ngana ko toucher yé. Moi ce n'est pas rien nyonso. Non kene musika. Omoni même dans Chine kuna. To ki sango, ndenge papa na bina côté comment? Ngoi wana Serge. Imda sali makamwana. Ba chérie, bokene maleme, ngamo ko na ko supporter yo. Na ko pesa yo ata mbongo olandela ngo maleme papa. Merci chérie, merci. Obi moywana, ngo tu peux pas dormir moywana au respirer papa na koma. Ngana la pongi. Azanga pe. Ma bébé. Ngoi. Si je dis personnel, les impersonnels, ça n'engage que nous deux. Ngana Kofi, na mutu mususu te.
Et tant on a autant la makambo yo badiri ya maman Bianca, badiri ya Eric, ce qu'il réclamait ndaku et quelques biens au papa Kofi Apesanga, je comprends qu'il y a une machination, qu'il y a un coup monté, qu'il y a cabal, chérie. Oyebi, comment est-ce que Diakona Mobimba et c'est la raté kozala nanga pene pene ya papa Kofi? Je sais pas. Mais papa, oui, c'est sérieux? Ma pasteur, mon numéro n'a jamais été. Si il faut expliquer à présent, malon, papa, ta yomoko. Moi, si on dit ma boue, bazuyo, ba benga ondo qui na église. Pour la femme, oh, yo, ça innocent, et puis kambangote. Non, ben, peu maman pasteur, aboy koyambanga. C'est que yonde mobile nanga, il faut expliquer que l'eau n'est se passer qu'on a une église, qu'on a un hôpital, parce que yo outil. Pour garder la minute, on a fait une innocente. N'est pas l'autre côté. Yonde me doit apprendre nga. To soana li kambobo nga papa Kofi. To welele loko boy, to welele loko boy. Tu papa Kofi nga zawana ko malade wana poison wana na tchelege en place boy ou bien ngam na tchakité. No yeba ngonde la munoko na yo papa. Chérie. Affaire personnelle. Ya ngonde na ngina yeba. Voilà. Je vais me reposer. Affaire personnelle, il n'y a pas de chambre. Mais pourquoi? Parce que tu ne veux pas laisser le péché. Ozosengo bota, ozosengo bala, ozosengo qui ne va pas mon frère, ma soeur. Mais est-ce que tu as laissé le péché? Lelo nzamba ekobeta na mitema na biso ndeko. Tozala mabe mingi. Tolingi koswana biloko ya mike mike. Lelo tande bato bazokufa. Akufi po baswaneli chemise. Akufi po baswaneli pantalon. Oke na ndako ya nganga. Oke kobwakela moninga mpese. Yo yebi bandako ya banganga. Yo na bandako ya banganga yebi. Na telefone na yo, répertoire na yo. Oza na ba adresse ya banganga. Ndeko na ngai. Bongwana, Bongwana ndeko, change ta vie. Dieu veut te délivrer. Répands-toi. Tika nzela mabe, tika kindumba, mibali ya batulapa. Bapesio $1000, bapesio $2000. Mais ce robot va t'embêter. Ok, kokutana sida. Parce que tu peux t'acheter toutes les putes. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur. Dieu veut à ce que. Dieu veut à ce que. On change vie na yo. Dieu veut à ce que. On bongo la vie na yo, mon frère. Seigneur Nzambe, pardon. Pour le motema na yo, Seigneur, j'ai péché. Alléluia, mon frère, réponds-toi, réponds-toi. Vous se contenter de la matière de la prospérité.
Tu es mon amour. Je ne suis pas ton amour. Allons, souviens-toi au brebis de Dieu. Pasteur, ce péché t'amènera à la mort. Les soumou et kokumbo na liwa. Comment une fois je dois te le faire comprendre? C'est un pasteur. Aza Moussali Nanzambe. Aza na Moussala na Etonga Nanzambe. Non, Moussa, te regarde pas. Non, tu merci. comprends? Pasteur, nous allons. Non, on va ensemble. Maman, je ne t'aime pas. Aza Moussali Nanzambe. Tika yake ne kosala Moussala Nanzambe. Si tu n'as pas de compte à rendre avec toi, maman. Serge, oh yozo sala ngai. Nakokotaka mabele te sans na sala yo eloko mundu. Au sale le côté. Le kola yo au saranja qui au quoi ça Moussali Nanzambe. Au quoi c'est na lisumu. Ton sort, ton châtiment est près de toi. C'est comme ça tout Kenya. Ok, est-ce que vous avez la bienvenue? Oh papa, nga makambo etalinga te. Nga na mwasi na yo, mutabeli a pasteur, avant à la pasteur bongo nga komi lelo asaka amina yo, boyebana depuis kala. Hein papa? Abeli. Kotsanga makambo na mutu te chéri. O mama makambo ya kaka po e comme e kembi so na liloba nzambe. O kemba lisusu. Soko tu yesu mwana nzambe mo bino bosalela abote ya biso. Ba kosela likambo. Akufa pona biso. L'attention n'est pas bonne. Chérie. Attention, ils habienté. Mais ne traîne pas. Oui, na umela te, na umete na vzo na nganuki. Oui, bi kenenge sangwana izo panza na papa. Na ndenge papa pour être en pleine chair azoteya. Ah papa. Non. Tu dois arrêter ça. Arrêtez quoi? On ne prêche pas la parole parce qu'il faut bafouter Tabiso. Est-ce que tu comprends ça? On ne peut pas vendre la parole de Dieu. Qu'est-ce que toi et moi on a fait pour mériter ça? Tu es bien en fonction de quel effort? Énergie na biso. Tu penses que c'est ça? C'est une grâce. Tu as réussi ça gratuitement. Tu donnes gratuitement. Disciple d'Acosta, Papa, je n'ai pas besoin de la richesse dont tu me parles. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Dieu m'utilise pour racheter les âmes. Racheter les âmes, Papa, moi je suis mécanicien. Je ne prêche pas parce qu'il faut tirer ma bonne dans l'église. Non. Oui, et là, la vérité. Tu es chrétienne, Nora. Ce que tu fais là, c'est un acte d'amour. Tu vois, ce n'est pas par hasard que tu as été témoin de tout ce qui s'est passé. C'est la vie d'un homme qui a été mis en danger, Nora. Et ce n'est pas celle de n'importe qui, c'est celle d'un serviteur de Dieu. Je sais, ma belle. J'étais là, moi-même. J'ai tout vu, j'ai tout entendu. Je vais témoigner pour mon pasteur. Et il s'agit de la vie de mon pasteur. Je vais témoigner. Je m'étais dit, oh non, vomir ma vie. Si ça va prendre ma vie, je vais témoigner pour mon pasteur. Non, écoute, ça ne va pas prendre ta vie. Dieu va te récompenser pour ça, tu sais. Parce que cet homme ne peut pas s'en tirer. Nous ne pouvons pas le laisser errer par-ci, par-là, en train de détruire les vies des gens. Nora, sois posée devant l'avocat, tu comprends? Ne panique pas. Je ne veux pas paniquer. N'aie peur de rien. Le Saint-Esprit qui est en toi, il va t'orienter, il va te fortifier et tu vas être guidé par Dieu lui-même. Parce que l'acte que tu fais, c'est un acte d'amour, je le répète. Tu es en train de sauver la vie de notre papa. Fais confiance en ma tête. Osa na perdiction, mon frère. Osa na perdiction. Celui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Pour ça, Moussala Nzambe va tirer ma bonza pour ton lia. Yo ni to tirer ma bonza te. On monte à la vérité. Bonjour frère. Bonjour. Oui. Ah, vraiment justement, nalandi bino kaka pona nalandaka bino chaque fois obozo teya na banzela na monango grâce pona ngai. Chaque fois bozo teya vraiment na kutaka bino bozo teya et surtout que maté boteya je me sens vraiment concerné. Ah, yangwana vraiment nalandi bino neti maté bo teya sur la repentance, je me suis senti vraiment touché yangwana nalandi bino. Soki nga pena ko yé ko la koteya neti bino, vraiment na za prendre ma camion. Je peux remplir ma condition dans ce brosser ngai. Donc frère Dominique, pourquoi il n'a pas beaucoup malamu? Même l'ilobelo biango elangeza monene kasi basali bazali moke. Yango wana so moto yo kota nelanga na Nzambe tokumisa ka Nzambe. C'est toujours une grande joie. Nakumisi Nzambe mingi. Donc frère Dominique, pour na to former yo
faut payer ça $10 ya frais d'inscription. Autant bolina ba fiche wana ancien. $10 kaka. Na $10 ya pamba toko former yo ko banda Genèse tin Apocalypse. Ah gloire au Dieu. Okoye ba Bible en intégralité, n'est-ce pas mon frère? Oza mutali boso te to formera ba te belé, toza na ensemble na biso. Tokoya okosala ba stage na so penza basungi okubanda te pe na biso tokokotisa na kati ya cycle ya prédication na biso, en tout cas aux ala désuté. Ah merci vraiment, merci. Il y a solo frère. Naza vraiment prêt na futa. Non. Mais frère, tika ya pe ça. Frère Dominique, Liloba Nzambe, c'est une grâce. Amen. Moutako formé yo, ezaï mo Nzambe, nanzela moni momo santo. Dès lors que tu fuis le péché, tu fais de ton corps le temple du Saint-Esprit. Liloba Nzambe, écoupé ça, mais là aussi c'est une grâce. On ne peut pas payer pour ça. On ne peut pas payer. Parce que Nzambe a payé mon momo santo gratuit. Tu vois un peu? Donc, réponds-toi. Zonga na makolo tata, dis Seigneur, je suis un pécheur. On a parlé sur la repentance aujourd'hui. Oui. Alors dis Seigneur, je suis un pécheur. Je veux te servir. Je veux être ton ambassadeur. Je veux prêcher la parole. Ngapena gagner ba âme aux a perdu. Et tu vas voir, Dieu va faire de toi un grand serviteur. Il va faire de ton corps son instrument. Ah oui, instrument vraiment puissant pour véhiculer, n'est-ce pas, ces paroles de vie. Biso tozana ensemble, tokutana biso na biso ba frère, et on partage cette parole de la sagesse, cette parole divine, dont tu ne peux pas payer pour ça. C'est gratuit. La parole de Dieu, elle est gratuite. Tiens, ça va. Bomba yango malamu. Qu'on s'intéressait peut-être pas dans ba roman, soit pas dans ba journaux, mais enfin, Bible, ezala eloko ko méditaka tango nyonso, et tu vas voir que le Seigneur Jésus-Christ va faire pénétrer en toi la sagesse et l'intelligence divine. Pas de problème, les 089 75 432 12 55. Bolobi, disciple. Disciple d'Acosta. Bongo, disciple. D'accord. Que le Seigneur te bénisse. Merci, disciple. Merci. Disciple d'Acosta. Le royaume des cieux appartient aux courageux. Quand tu es tozoteya, tozo ba $10 wana bakoza mo ata 100. Ti to ça l'église na biso. DJ Rafa. C'est ça, l'archibishop, l'homme de Dieu. Je vous salue. L'homme de Dieu. Qui ne connaît pas. Je vous respecte. L'homme de Dieu. Le soir. Je respecte. Le soir. Je le respecte. Alléluia. Je sens la matière en vous. La matière. Ça, c'est moi. Il faut la partager. C'est moi. Eric. L'évangéliste. Tu ne peux pas arrêter avec ça un moment. Apprenez Jean 3,16. Lisez ça. Jean 3,16. Mon cher. Oui, amen. C'est un truc de Dieu. Est-ce que c'est toi ou pas? C'est bel et bien moi. Alors, n'ayez pas peur. La vérité sauve. Il faut tout dire. Alléluia. C'est de la vie de mon pasteur. Alors. C'est mon père spirituel. Tu vas être béni. C'est l'homme de Dieu qui parle. Désordre et en cascade. Alléluia. Tout dire. Je veux tout dire. Faut pas avoir peur. D'accord, Maman chérie. Ça, c'est quoi ça? Quelle confusion. Mon frère Roméo, il est hors de question de vendre l'évangile de Jésus-Christ. Il est hors de question de faire de la piété une source de gain. Il est hors de question. Et laisse-moi te dire, dans 1 Timothée 10, la Bible dit, l'amour de l'argent, c'est la racine de tout le mot. Roméo, sokyo lingi mbongo koleka Roméo, tala oko trahir baninga. Soko lingi mbongo koleka, oko teka molimo na omoko. Roméo, mon frère dans la foi, dis-toi, tout de ces mondes n'est que vanité.
n'est que vanité Roméo. Tika tosala musala ya nzambe ndenge esengelani. Ndenge esengeli yo lokolo lingi tozo ba verset biblique tokota na ona ba toke le sombelo bilamba to sombelo biloko kolia. Obando te na ndenge na yo ngape na te na ndenge na po jamais na biso jamais na ko bando kuva nzala boye pendant que ba dote mabonza yo boya mabonza. To bando bongo yo ketia kuna ngape na ketia kutu. Comme ça ko lia ba verset biblique. On a na besoin de changer vie. asepelaki na yo mokolo wana mwakasi alobi okende liso kuna sila napesi yo carte na ye visite. Maman, azala conseiller principal à ministre. Oyo oyebaka te nga baclient na nga bayaka toujours baministre mama bagénéraux mais komoniomonaka nga moke yo yebiki na mosala na banda nango banda bomwana ngai mosala oyo sala yango na motema moko zwa yango lokola mosala nyonso nde okoyela toloba nini secrétaire okoyela vendeuse eza métier moko bien soki ozosala yango na ndenge ya malamu mais soki okende na ndenge ya nyamunyamu ya koyibaka mibali baposhi na bango wana okende na ndenge ya mabe ngai mama na yo ndenge nazalaki yo ozomona bato nga napesaka bino yo ozomona nga napesa yo moto apamba alors bon yo conseiller kuta ministre ozoganga mungu na kopesa baprésida ya république ndenge natambolaka bamboka ebelebele wana bako moko mwana ngai tala kobosanaka suksi te esika obutela nazwa yo na age ya 12 ans na yakusu na tout au fond du village fin fond nabimisa yo lelo ta ndenge ozongi ndenge ta ndenge omi mafuta na façonne yo na batiri yo na ndenge nga forme nga nalingi naza kolakisa nzela malembe ti mokona koloba kende yo so yebiki mama afungolanga banzela afungolanga nasala bona so okoma pe un jour ndenge nakoma lelo nakoma mwasi après moto nyonso na nzela azorespecte nga ozoyokanga mama nayoki koseka te nazoyebiso makambo ya solo okanisa métier oyo eza métier ya mabe pe te soki ozosalela na ndenge ya malamu mpo na bible nani atiaki ni yesu malasi mwana sa ndumba te mais ata tokobongwana tozaka bana towute pa nzambe oyoki ye mama nayoki mpe nayokako kaka oza être cher mpo na ngai olinga mosika na yakusu nana papa te naza mama te mais osalinga merdi oyo nakomi lelo okomisinga na badimension moko boye oyo ata bagradue ata balicencie bakokoma te tokutana na babureau ti devant babureau bato mpena nga na accès ta libre mais bango bakokota te donc nayebi te so nakopesa nini mama nayebi te eza métier moko eza noble ku te baluka mo mosusu eleki noble eza métier mo nayebi te mama nayebi te lelo histoire ya mwasa ndumba eza même na bible donc toani ndenge moko na bapaul na baandré na bajosué na banani surtout jean mama toza ndenge moko donc nga na vie na ngai naza kaka na makolo na yo toujours okodécide que non merdi là nakei mais mpo na ngai Maman, comment ndinga naza? Na comprendre na direction solo. Eze pas na yo maman. Tika kwa biso baluka kabiso na batu news maman na baluka kabiso. Ya baluka ka. Na kupela baboti. Mais lunga yo na carte à qui conseiller principal à ministre. On a mboka kuna na yeba même pas. Mais quand ça qui ndumba nga merdi. Nga lelo merdi na carte ya conseiller principal à ministre.
soki nakanisi kuna na yakusu na fin fond ah amer je jure fidélité je prends acte ah maman okokende liboso kaka maman na boto komi nango oh je suis sûr de toi mwana sala okende hein je suis déjà prête Balbana. Odena kasi omuntu okomi pembeni odena kata edena mama kasi. Lembisa makasi. Mama Isaac. Donc basi basi. Qu'est-ce qu'il y a? Thérésia. Pasteur Akoufi? Mais quoi? Maman, j'ai tabé un ngai, na moi aussi, na ancien pas à qui Ancien Richard. Humiliation à la hôpital wana. Je t'avais pourtant bien dit. Oui, que ancien Richard la ninga bi bande pour bisanga ki maman faut vendre kaka. Tension les amabé, so bozo ya boye. Ba moi comme le sou kwa cheveux motu. Alobi que bene na libanda wana. Bima na kosimba wana nzoto. Bima na télématé. Notre papa on a besoin de prière na biso nyonso. Papa conférant a besoin de prière. Hein? A mosala nzambe. On a besoin de prière, on a besoin de maman maman Céline Wanate. Ah, papa Serge. Zambaza véritable juge. Bible rassirenga pour le été. Gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Papa. Puisque nous sommes dans les camps de Dieu. Et le kundingi zokini papa ya mote bang singa. Et bang singa makasi papa. Nous avons kimyate. Yebisanga vraiment vérité. Maininga na pamba te chérie. Yebisanga na moi si na yo okobombela likambuti. Est-ce que yebeta likamote na ndenge papa confiance bongo? Pour modèle maman pasteur ayambelinga na hôpital. Oui, nazonga na place na ye. Nazonga na place maman pasteur. Atanga so mutu moko o ba cité kombo na eli kolo ya mutu na yo. Tam suye kuta asali eloti. Tam sukutu ye agir na epete. Ngaka ton no la présence dans okota ya mobali nanga. Oya balanga ma papa. Obi ko bala moi si ko longola na makambo ebele. Honorer devant famille, devant l'état, devant l'église, devant ba camarade na ye. Moi si on est batota lelo na âge na etika la vive. Que mutu moko songolo pakala za cité na mort ya mobali na ye. À quoi jure kabongo papa yebisanga vérité chérie yebisanga vérité na moi si o mutali boso ko bomba secret na yo ko leka mutu tout na vie na yo ya solo vraiment Thérésia pour empoisonner papa Thérésia na bengi yomba la misato pour te dire na yebi eloko te oyebi nga malamu oyebi comportement nanga oyebi combien je suis chaste devant mon Dieu et nazwaki yo dans la chasteté oyebi et depuis tobanda na yo oyebi nga malamu oyebi combien il y a ba agissement nanga combien il y a ba réflexion nanga oyebi elelo nga même si mutu azama bekole quand même diabolo n'a que ne ko se permettre d'une telle chose et pas na mutu mususu te na mosali na nzambe. Tu sais combien
je vais m'attirer la malédiction. Hein? Maman, naïbi le côté. Même si on m'accusait, naïbi ke maloba na bango, eza oyo nzamba lobite. Non, je vais manger après. Boni mama Chako, haza malamu? Haza bien. Na benga ki na téléphone mais tozomona na te. Mais yo sura mabe. Mais oui, yo sura mabe makasi moninga. Isina bayi na mayo. Na bayi bino makasi. Mais voilà c'est arrivé bandi ko na ba congolais ba mso comprendre la vision. Toujours ba promesse lo kutafani. Yo zali yanga. Eh, ngaza yo te. Ngaza ya mboka. Ngaza la ya mpute. Franchement na bayi yo, na bayi bino makasi. Non makasi maka ba promesse to pesi mboya ka monga chaque bonga donc ane mutu te ane kizengi non ofuta quand ofuta on lelo na kofuta nyonso ba promesse nyonso na sala yo utie na papier après la mise to silani c'est bon wana ndeko nayo ya mwasi ndeko na bino bozala kaka ba mwindo des femmes noires non toi la catégorie toi la brine toi la chocolat toi la mantoine mama Chako asala kanga bilengi e bongo afandi musika boy pwani ayebi copine na bisote to azani mwana ya calme mamelo ala ngaza masolo Nora la tigresse. Oui ma belle. Beneko aza elengi kama keso kanya on a bilingue mais sur là on début sur la mabe donc bien toi elle est là, Nora la tigresse, c'est ma sœur. Et père le quoi en donc tout bas la maman Charoukan de Ebi. Nora, vous allez bien? Trop bien maman. Na comment on a mais c'est Mei. Moi c'est Nora la tigresse. Kamuke Sukali. Ouais. Ah maman chérie. Basi affaire binonini, bomela? Quand on met la tête, dans un plein de service. Aussi là on l'eau, on a ta massana mais là on a ma selfie na chambre. Et bani na yo kala. Té nga sala boté. Nga za boy na musala nga, je suis en plein de service dans un mobimba. Au moins nous recommencer la biso. Wako ça. On te sert quoi ma chérie? Même du jus simplement. Je jus. Maman. Maman. Voilà et moi Vitalo Amela akitsa mama tema. Nous avons ma selfie, tu es quand même beaucoup à la mine. Donc qui va nous Maman baila yo omela. Sotozoya. Ah, Mama Chako. Hey, habo manga elengyo. Privé. Nabilengi yo salaka na. Comment on est tiré? Souffle quoi? Combien? Nalingi yo koma yangai yanga moko. Leko ndeko leki awa logo jour wana. Mais c'est Khalifa libani wana zotanga kombo na yo. Isa linga pasi. Ko ebige na linga ko ba biloko utiko salanga wana. Hukoma yangai moko pena. Merdi. Soki ozomona esta Congo wana. Ezovanda suite. Eza pona makambo oyo. Panzoto yo soto pesi bango makambo evandini mama. Soki nazoboya kozonga Liban. Eza pona yo. Okoma prostituée nanga yanga moko. Yo bi est. Toyo kaka. Papa, il faut respecter mon salam. Tu comprends? Je sers ma nation. Donc on n'a jamais ndumba moko boito prostituée mon bien mon tout. Non, tu n'as rien. Où tu me sous? Au service dans la tête. Bonjour dans la tête. C'est ma vie. Ok, Calife, Ronaldo. Je vis comme ça. Tu comprends?
si merdi. Kanisa malamu, hein? Après tout, un service aussi Nangawana. Moi, je vais répondre comment? Mon maman Chako. Les banques les ont été. Tu comprends? Après tout, service dans les déjà. Et comme hors service. Le temps, c'est de l'argent. Tu comprends? Après toi. Maman, lelo nazalaki na programme na ye kaka. Membala sima na benga mama Chako tosala mwa partouze. Mingi na lingande yango. Ça ne dérange pas. Mais na fait ce carte visite benga na tosala. Bébé nana. On y va, d'accord. Selon l'examen, on a fait les examens. J'ai les résultats ici. Bon, l'examen, il a qui ce qui est mon papa Azak qui est empoisonné. C'est un cas d'empoisonnement. Ah bon? Oui, maman. Bon, ça agité, on a calme. On a l'hôpital. L'essentielle cause, malade déjà. Docteur, salut mon nini, moutou malam. Nina salité pour ma collaborateur Eric. Je sais. Calme-toi, maman. Maman, il faut la maîtriser. D'accord. C'est déjà une situation qui est déjà arrivée. D'accord. On aura toujours une solution. Hein? Alors, docteur, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Bon, papa, l'essentiel est déjà fait comme nous avons déjà la cause. Ça sera facile. Ça sera facile. On va la prendre en charge. Il n'y a pas de problème. Bon, selon degré à empoisonnement, on pourrait bien le faire ici chez nous à l'os des cliniques. On pourrait bien le faire. Mais nous sommes un peu limités. Hein? Pour assurer une bonne prise en charge, il faut au moins à l'étranger. Vous pouvez mériter poisonner. Merci docteur. Je pense que tu as entamé déjà la démarche à transfert à papa. Mais j'espère que ce n'est pas trop grave parce qu'il y a un transfert. Docteur, j'espère que ça vraiment comme on peut risquer au père de papa. Bon, c'est facile. C'est facile quand on a déjà découvert quoi la cause. Ça sera facile. C'est juste on va vous transférer. On va tout transférer. Je préfère qu'il parte en Inde. En Inde, là, il y a une bonne prise en charge. On prend bien. Et surtout, si on a un transfert à hausse des cliniques. D'accord. On va vraiment prendre avec une grande considération. Merci. Là, ça va bien passer. Calmer, c'est ma maman. Maman, soyez calme. Tout va se passer dans le calme, il n'y a pas de problème. Au monde, il m'a complice pour mon papa. Il y a des gens qui ont maintenant, on tout.
tout aujourd'hui, dans l'église, dans le calibre du Wangoy. À ce moment, il a sorti papa, a touché papa, a empoisonné papa. Non, ben, non, c'est quoi ça? Maïninga n'a pas battu. Ngoi. Ce qui n'avait pas été cassé, qui m'a boyé. Ngoi n'a pas fait dans l'église. Maman, n'a pas sabino. N'a pas sabino. Bon, je suis Bangoy. Bangoy, bon, l'autre côté, Bangoy, comme si on a vu d'élite. Ngoi, il y a un d'accord, mais on a plus une église. Ngoi, il y a un d'accord, j'ai interdit, j'ai dit ça papa. Comme il s'est approché, nous, le rôle à yoté. Un jour, papa qui est aux États-Unis, Ngoy, à qui est de France, Ngoy, à qui est de Mandaka, Ngoy, à qui est de Kisangani, Ngoy. Voilà. Nous sommes au j'ai dit ça, papa. Il est trop spirituel, Dieu me protège. Mais aujourd'hui, il est où? À s'empoisonner, à cause de Ngoy, Nanazo Bim Sangoy, Nanakwa. N'a pas de nous sur l'église. Non, botolé. À penser comme a touché papa, Abominga, a touché papa, Bossanouana. Moi, je suis là. Naï ma fout à papa, n'a qui t'a le là. Nana Bengani, moi, une église. N'effacer l'église, bureau côté église côté n'a pas lié. Moi je suis un avec père. Mon père m'a béni. Papa Kofi m'a béni comme fils. Ma foute banni dans tout qui se prend là. Dieu nous amène à savoir à Yoka. Et puis je le maudis. n'a maudit rien, n'a maudit ceux qui fait 16e, ceux qui 80e génération, je le maudis. Comme moi je prie et je suis avec mon père, nous sommes un, non, ça va décoller, tout va qu'il y a paradis, va qu'il faire. Non, on va le faire l'eau. Si j'étais appelé, si j'ai insisté que tu viennes me voir, c'est parce que notre Seigneur Jésus-Christ m'a demandé de te bénir et de remettre ce livre sacré qui contient les paroles de notre Père, Créateur de l'univers. En ce jour, commence ton ministère. Tu craindras l'Éternel et marcheras dans la sanctification. Ne t'éloigne jamais de ce livre, quelles que soient les difficultés et les épreuves que tu auras à traverser. Notre Seigneur sera toujours avec toi, aussi longtemps que tu marcheras selon sa volonté. Autre chose, mon fils, sois attentif à ses commandements. Ma mission s'achève ici. Et Dieu t'a choisi pour continuer son œuvre. Sache, mon fils, qu'il est et qu'il sera toujours avec toi. Mon fils, ce monde ne nous appartient pas. Et tout ce qui les compose n'est que vanité. Sers d'abord dans Dieu, et rien que dans Dieu. Mais papa, où est-ce que vous allez? Fils, mission est finie. Il me faut prendre ma retraite. Nasali kofi boy. Sango. Isaye. Boy. Nana yo. Kofi achaka mutu na se. Comme ça toko yebana. Abite na wale go. Ezakali. Mais ça se passe à
bitula oyo nazokomprendre yango mpe nzambe aliyokelanga ta Mamushinga otikelanga pake moka makala nazoya kosa nini moka makala emidesa makala ne soki esili awa mama boni mabongo na matama bitula mwana nanga bitula moyen te naolamba nde te nazangi matungulu yango na ye soko ko defisa biso ata ya 100 francs ekata mide osanga mama nona eloka malonga te nga mpe natekaka kaka mpona debe nalambela mandeko na yo oyebaka soki ozwi ofuti lobi okende kosomba kuna en fait asoli nde mabe te asoli bien pardon opeza déjà osepeli seke ya yo mpenza apesi yo ebele kuya yo adouble yango tikoloba oui apesi double nango moto na nga aza bien ya kosala mais to namonaki na ndima ete na biyango oso nani mama apesinga moto moke boye naomone mokuse ngoka poshe ekoma ntina makolo oyebi te bato oyo bomonaka tiangana bango nde bayaka na oyo mosusu baboga bayaka na bango na poshe moke mais problème eza moka le monsieur veut me faire sa prostituée privée. Quoi? Mais il est fou. Mais oui. Ah, ça n'a pas été. Eh. Ah non, bon. Oyo zayanga. Nga mo mutu ba sali yo na façonné yo na façon ngai. Ya kozwa yo. Pona kina ko kozwa yo na village sika na zwaka yo te. Kuna mpe na defa eka mpona mona eso na ye osengaka lisusu zela na peso ka bilembe ezali abo o nyonso to matungulu na nyonso eza matungulu la poto eza makasi merci osobe kata azwi na ofuta na ngai bonga na bandozela kati me nkata kozwa yaya mama na ofuta osake fongo olongolaka ndambu nga mpe nateki te kaka kodefa yo owenza ngo na yela nde bato badefa kosomba kote mosusu kodefa nde awa bon nga mpe na répondre na ngai te nabeka bon ana mbongo na ye il faut toujours na tuna yo endo oye na boy chérie là. Ouais, je suis là. Bonsoir papa. Bonsoir, ça va? Oui, ça va bien. Bien. Ma fille. Ah, je suis fatigué. Fatigué? Ouais. Oh là là. J'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. La démarche. Nous avons une réunion belé, nous avons une réunion dans comité église, et puis nous avons une réunion dans comité de pasteur, responsabiliser l'église. Ah bon? Oui, pendant que papa a kaka dans l'hôpital, et puis na coma, ndoyebi, état ne peut s'améliorer pas. Ils ont été soulevé, ils ont progressé. Et le comité, il y a des pasteurs, et puis des pasteurs, il y a papa, à Saint-Richard, a se décidé, ngai na kumba église. Ah bon? Ngai na tête église, à cause de l'état de santé à papa, et c'est qu'il faut transférer na Inde, l'état na vraiment sacré. C'est critique, hein? C'est critique. Et puis, à Kendi Inde, est-ce que papa ozonga? Mama. Bula ngaka beta yango ekati. Même pas maman. Lisa. Obimeli wa. Nenda kuti mama. Yango mbula kwa lingi beta ti ekati. Même pas. Maman est congé. Nini? Ni congé.
yo mama na Chantal alingoti oya congé. Mama ndukanga ngati wapi? Funa muna bandeko na ngai kala mama. Ko kama wana ni temonga oti poto aye. Ti mama, eza kukesa mama ni taimongo tinga moko ndi nikolebele. Ba Megan to mona na te ba jiva donc to vana vana pe pembeni na yo te mama. Ndako te bongo vanda kana otekana. Mona oziluka ti osisa ki to vana na atu to keka ndia moko. Na teki pe na onde so kansi to kosoma mane wa tondia. Mama so mina vanda na luka kicha epa na epa ma kasongo vanda na. So mina sikre. Sikre da teki tala le loko ya te. Mama. Bana tongo na teki te mwana ngai. Mama na ndimo ya konje pa na ngai. Bo andoka ngati na koli te mama. Andoka ngati wa. Après Dieu, je suis maintenant la tête de l'église et c'est moi qui dirige. C'est ça. Bravo chérie. Bravo. C'est ça. Moi, ma démarche est mêlée. J'ai trop parlé aujourd'hui. Et puis, ouais, j'ai trop parlé, je suis fatigué. Merdi! Merdi! Ma! Unibebe maji ya moto! Ndio mama yangu. Merci chérie. Oh là. Vous avez vraiment besoin. Je sais ma face. Asante. Asante. Essuie. Oui. Tiens. Oh là. Oh là. Et le plus ma commune oui. Ça va. Utengeneze mesa. Au niveau Ibaki, j'avais vraiment besoin de ça. Natiaki ba citron na kata mayo po isala et soulager yo quoi. Na ba corps wana. Oui. Oui. Enlève-moi ça. Oh là. Oh, na bossa na chérie. Attends. Doucement. Wana otie pe na sombe ya lo iko wali. Iko wali. J'ai essayé. Omoni ko kumule ba muke. J'ai essayé. Oyo kinde nsi ça va non? Je suis détendu. Maman, assieds ici. C'est fait. Natoué. Bon, yo zo kende wapi? Okolia te? Te non lia te. Oh. Kwa nini? Wa malade? Non lia te. Toki va se faire bien. Bien sûr, maman. Wana koma obima mingi boyokana te. Même pas maman, même pas. Nde na yebi ya nanga. Azwa yo atiko ya kovanda. Mbona uvanda kanga? Funa mona bandeko, tu vanda ensemble. Mama pina saka na ba prière ne wana. Maman ka église, prière, na tika bango baza retraite mo bwana ya 2 semaines. 2 semaines. Oui maman. Nem damu kebongo 2 semaines. Yo kasi ko ndani zani. Maman. Ba prière. Franchement ngapna na sepeli. Moi on dende baza. Ngapna no contrôler bango bien. Wa bini et retard. Oyo kasa. Yo mona obima ni bada 7h. Ozon kakana. Mwana mobali ça c'est comprend. Maman, moi so kitibo. Moi babi chakwana. Na seboy. Yena ba master na. Iska bakina mela tiama. Yo ta sa ambiance familiale. Kasi sakana. Ya kolia kutu ya pasi. Yo kasi tata lek na nomba ta sila kolando lelo so bakangi. Kuna nga nota ba master na nga. Ba master no bavanda na libulu. Bazanga ndaku. Oni je master nga na libulu. Jiva, oni diambe zala bien ki. Usono tamu na ko mwintu ta. Ba diamba ni bilisa ba pumo. Eko pesa makanisa mabe mona nzama ko mela diamba te Gilles. Ile mwanza mbele. Yo mela diamba te. Bon me gana le bidi. Makaya ba yamba mela. Même bien. Ya ba ya blo. Viole ya malamu te ko mema on e ko mema nulle part.
na na njini na Ça c'est quoi ta mbebo nous en noir. Na regretter ma casse. yo c'est là. Ah, mon Dieu to vali to zo mona na bwende bien. Ki mususu aza malade po. Azana kitoko etana ko. Na comprends même pas wala to zala ba ni maman. Comment dire non valeur Eti nyo se ke. Non kama to kuna bana na iba ku tegi. To zala ba ni to zala kitoko. Ah, mais comme tu le sais ka. Et le quoi lui ça passe. Ndeko so beba vraiment boy. J'y va. Vieux ba dembo ki na ngoti wa. Pe ko même nulle part. Aïe aïe aïe. Ah, bolobi trop hein. Bolobi espace na phase. Maintenant la setan no bebsi kit. C'est comment là? Quand tu vas baba pa so ba yebo ba ndofana. Ça maman to bon maman. Na mitoki nyonso en tout cas ko van ko la na kiti tana la se. Eh, maman ça va to préparer to bon maman kasi to bon de la famille. Bon to là là. Bien banga ça. On doit casser quand on bonde. Eh, ah, maman ni non mona avant ko la pour la famille to prier, to la li po moli monzamba zakat na biso. Eh maman, ah bon de la ndete avant ko la là. Donc ça na Donc ça bien mais phase. toke na chambre na ngai. Sala mosala. Telema! talo na maboko na Yesu Masia. Papa ekolala biso tolalaka lokwa bakufi nzambe na bomoi. Papa na beleli armée céleste na yo. Ba ange gardien no ba kubatela biso na butu ya lelo Yesu Masia. Soki tolamuki lisusu Yesu tokozanga te na kokumisa kombo na yo Jésus. Yango na natiki moment na maboko na yo kolala biso zala na biso yango na sambeli bongo na kombo na Yesu. Amen. Oh, on est là, t'es. On est là.
fille. Mais réveille-toi, non? Il est déjà matin, réveille-toi. Hein? Daily. Ah, Belcanto. Tu sais quoi ça? Va m'épuiser de l'eau. Dans une interview très important ce matin, il faut qu'il y ait une interview un jour. Il y a Lélo. Daily. Ah, Belcanto, c'est quoi ça? C'est quoi ça? J'ai interview ce matin, il faut que je me prépare. Depuis le jour, il y a interview. Eh, tu me prends pour qui? Hein? Réveille-toi, va m'épuiser de l'eau, s'il te plaît. Belcanto, il y a une place à la cantine, ils ont vu cantine, mon cœur toque à moi au stopolite. Tu vois cette histoire d'émancipation commence à nous constiper, nous les hommes. Tu vois là? Tu vois là où se pose le problème? Va m'épuiser de l'eau, c'est quoi ça? Tala, chérie, s'il te plaît. Olongo musala so banda ya neni wana baso ko so musala te. Mama musala ko la mukata on la muki no lieu déranger nga po ebi bien bozo na musala te. Osala moyo moko te. Daily. C'est comme ça comment on est pessimiste que nous sommes musala te. C'est ça on est pessimiste te. Na no to ebi katando obima na poko yela nga ke bazio na musala te. Tala, écoute-moi. Ceux qui ont un rendez-vous au Erata. Rendez-vous à l'élo, je te dis qu'il est sûr et certain, plus que même la certitude que l'élo n'a pas besoin de ça là. Et puis non seulement ça, tu m'arranges une chemise que je vais porter. Quoi? Vous en avez garde-robe dans la chambre. Ça veut dire quoi ça? Il y a une chemise ni belle quand on l'a toqué dans l'interview. Il y a une chemise. D'ailleurs, il y a une chemise là qui était pour la bilan. J'ai une chemise, tu as bien quand la base à la chemise, oui, comme il y a ma boko, ah, moi, que ça, on interview papa, t'as quoi, babi, elle s'occupe des mythes d'accord, comment on l'attend. Mais bien, moi, si tu devais en avoir, moi, ces amis. Ah, bon. Devant, on a les amis. On a ça, la caille, les kébelettes. Na la muka, moi, c'est na la muki. Na lukelo ya kolia, na soni, kozonga, t'sais pas, biso ko lukela yo, bel quand on le kolia. Papa, le panga, que la biso mawa. Toujours fou tete bel quand on a commencé au lukana oya yo akolata pour qu'une interview ngande na bunda pour na survie na biso mibale allez non seulement ça na kota sous na wenze na gambela pour que le lukas mais quand on bunda pour na mutu moko te ya na ndako poso bundaka o lukata chemise olata te soko bundaka. Ah, donc moi je ne fais rien. Non, moi je ne fais rien. Toi tongo, papa. Toi tongo. S'il te plaît, tu connais la morale, elle a bien posé parce que Nabi qui n'a qu'à réussir les lobes à engager. Cherche-toi alors, Nabi, tu n'as pas besoin de libaya, n'a libaya, tu n'as pas besoin de ce qui robe, non, personne d'autre que ça. Mes chemises, je vais porter. Trouve-moi, tu es une femme. Crée un miracle. Tu comprends? Tu es une femme, crée un miracle. Pour libaya, tongo, Nabi, tu es un miracle, yozo, Luka, vraiment. Pour ça, aux autres, il miracle pour yo la ta chemise. Belle quand ok, na otenga na ke, na otelo mai. Tant nos oye biso chemise douana, ezaka moko za na ngobima. Ngumba taba manche, na bité so comme son bras cassé, so comme son manche courte. Yom toya. Est-ce que tu as la licenciée? Oui, barango. Je suis quand même un intellectuel. Hein? Structure, faut la structure quand même faut la rangaï. Hein? Même chemise, comment ça, on peut dire, il y a des cas, on a une chemise, on l'a tapé dans le film. Bonjour. Namoni ona kombo na maboko mama. Nanga na komba mais namoni de okombi lopango papa. Ah, mama. Kometongisa makana yote Ngana na mukaka 4 heures na sali propreté. Ils sont pas flammat.
Biso ba sur flamme, hein? Ngoube, mon chéri. Mon chéri. Non, dis-moi t'es. Osanina. Ngani mnoto no osanina. Oh, mais là bas la porte na juste on a biboso. Et bon yo osanina na tongo. Ndaka mama leki na ngai. Mama leki no nani? Mami lot. Yona Megan baba ndeko. Petite na ngai, Megan Dembo. Zambe bokilia mukie. Mon chéri, ubana kana garçon na kala. Na kana belle garçon. Pardon, vraiment mukilia mukie de fona monai. D'accord, bien na c'est soulagé. Ma chérie. Je suis contente de te voir. Qu'est-ce qu'il faut? Oui, maman. Je peux te proposer quelque chose? Oui, vas-y chérie, je suis là pour toi. Je ne pense pas que tu vas accepter. Toi, tu sais, je vais tout refuser au monde, sauf celle de toi, tu vas me proposer. C'est vrai? Tu vas accepter? Oui, vas-y chérie. C'est juste une question. Veux-tu m'épouser? S'il te plaît, ne refuse pas. Maman, s'il te plaît. Je te promets de bonnes choses, je serai un bon mari pour toi. Donc je te promets qu'il est bien. S'il te plaît, ne refuse pas. Mais chérie, pourquoi tu ne me crois pas? Je t'aime, écoute, parfois tu vas pas. Ma douce moitié, je t'aime chérie. Megan. Ah, Lisa. Non, quand tu vas prendre, comme ça me prend nyongo. Oh. Chassoni. Never. Mwana mwasi never. Oh, never say ni o kata mtu wapongi na mtu wana bandoto na bandoto ni yango itoko yo to. Never ola musa musala erni. Bana jour musala, le jour musala. Na nga bote nga to. Olinga bote nini? Bana jour musala. Olinga bote. Mama nzongo na Lisa. Okende class. Olinga mnika basani mama na msani ka basani olinga te. Mwana nga la musala pongi na to. Ola la yo wike basani eza ya yo fola mukato. Olinga jour basani no sukolo ke class. Attends, maman. À la 6e primaire. À la 6e primaire, des abonnés. Maman, nana musika nde nasali mabe ngape nalobi nanga na ye mabe ti 500 francs. Mais tu es là, tu es 500 francs et nini. Tant on doit se le mikate sous le la pesa sous 500 francs. Nengi qui fait nantisme été. Na tongo beba ninga no bazana ba parking, ba osabi kumba ba oba zo luka lo nina ko sala na tongo oh pour me na quelque chose. Yo lali maman na pesa 500 francs. Et puis tu ba pesa 500 francs. Suka na ngoni l'autre côté aya. On ressemble à ma bon chaque jour mais la bloc nazana elo côté lobi pe na teka kite yango bolek lo sa mafuta lelo penga yo na bimi na ke koluka donc otianga ba mal chance atongo te ko senga nga ba mboko na tongo eza pemba no suka o senga nga mboko na tongo na tongo na zoleka ma pesa 500 francs ni pesa 500 francs so ngo kanga banzela nanga pona teka te samba suka ma boss na senga ndeza ah tiens ma kelele maman. Bonjour. Bonjour, papa, boni. Qui m'est allé? Bien, na yope. Ah, ok. Naza doucho. Mutu. Oh, non, wana. Ngai ko mutu. Oh. Bon, bando kotaki mte kaza tongo ba doki ba classe ba doki ba misala bando kotaki na douche ngo sanyo. O sana ki batukuna na poso sokola. Oh, na zela nyo. Oh, papa, mais la vie vivante na douche. Oh, on est là na douche. Oh, kaza boni, on s'en mani. Abima ba to sokola ba misala kotaki. Ça. Oh, ça va na ngotoki. Bito na mai de. Bina boya, boni
Papa, Megan a côté à côté à bongo. Megan. Papa, c'est bien, il y a aux hommes. Attends, elle me gonga mon sukula. Mais amoni ngai. Kabanga pena komona yo ko sukula la mtena silisa bakambo est-ce que mona zala bon mona mkeso ka banga mikolo te boy c'est que batale malamu na age no mo mukolo bongo bimise na touche même Megan ni kamu nini yango vraiment mikolo tongo batu no bana bukita ali wow quartier mo bembese yabake awa zala ka chande bada. Bébé. Chérie. Oh, merdi. Bébé. Oh, merdi. Chérie, quoi? Non, c'est bon. Mais tu plais? Bébé. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là. Oh, qui t'a dit ça? Mais non, on a un problème, pourquoi? Comment c'est comme le problème? Tu me fais souffrir, qu'est-ce que je te fais? Chérie, écoute. Donc, jamais qu'on fait souffrir, jamais. Mais ça là, je ne Comment supporte ça? plus ça. Je te vois tout le temps avec ma maman. Nous aussi pourtant nous soutenons Eric. Et comment qu'il a mal dit Eric? Chérie, je t'aime pour de vrai. Je sais. C'est pour ton Je sais, Naza Yayomo. Merdi. Merdi. Quoi? Bébé. Eza eozali boma ngana bala mamano. Ezali boma, eza kindoki, ngana bala mamano. Moi je te rassure. Que je t'aime. Et non, ça là, tout s'en sortir d'un problème où vous imaginez on a un problème. Je vais faire tout. Eric, nebi kizama be, namona mutu tina mon plan, on peut sa chance. On peut sa biso chance.
C'est inconcevable. Je sors avec le mari de ma maman. Et ça, inadmissible. Bébé. Mais non. Arrête de raisonner pour les autres. Arrête de raisonner pour les autres. Raisonner pour Nabolingo Nabisombale. Je m'en fous na omo kileba. Moi, je vois que. Écoute, na omo na Kabolingo Nabisombale. Omoni ngai po na ngai ozala susu baer te okoma papa. Okoma papa po na ngai. Po. Kanto. Non na mona baer aboete papa 2 ans. Na 3 mois na vandi pa na futa rambongo te mais o accepta ngai kaka ti lelo. Vraiment. Malgré ba difficulté financière yebika mais yo ndima ngai kaka. Yango na penza merci. De Kanto. Ezali ba difficulté ya vie. Aba conjoncture ya mboka oyo tozana ngo ko regretter te. Mukolo kozwa mbongo okufuta na ngai. Andi Kanto. Siko mbuta nazwi kopo moko penza ya kitoko. Oyo ko longola ngana ba difficulté onazana ngo. Lobalika. Tika. Ngai teke intellectuel marché ko ba marché ya kaka ya kaka. Oui. Donc kopo moko boya musala siko nde naza befuna kende kuna na kende kosala interview. Na yo kangai. Mais mbuta difficulté makasi. Ya transport. Non, transporter. Si on est dans le coma, comment on a dit que ça mais il a bandé. Exact. Vous avez chemise de chemise exact. Tes problèmes exact, hein? Ngana zana ba chemise kuna na kopesa. Hein? Ikanto. Kana za papa na yo. Ko bombela nganga likambute. Oyoki? Na yoki papa. Toko pota ko pusa na kapena na ngai po yebike kana za papa na yo. Hein, Ikanto? Merci. Na taila yo chemise. Hein, papa? Merci. Mais le loyo soko zumu tsala kazi. Ngabe mwa basukali na ngana mapa. Na biki na ngai. Ngana za yaka. Yaka ngai. Yaka pona yo moko. Na cravate et que vendre nango très bien. De Kanto. Zambia sala ko. Vraiment Zambia sala. Mone lobi soko papa Yose moi ibonga. Singa tata na biki na ngai. Voilà. Ça tient, hein? Ok, allez. Bonne chance. Merci. Allez. Merci, papa. Toi chance, hein, papa? Merci. Allez. Merci beaucoup. Merci. Allez, ciao. Ciao. Bon courage, hein, papa? Merci, papa. Merci. Ya moni mutu akoya kosengela mba yewa. C'est la vie. L'Éternel permet certaines choses parfois que les yeux ou le cœur ne peut pas contenir. Moi, je pense que ce qui est au Kosala, ndenge famille et lobby qui est au Sala, mon frère, fais-les. Mais je te dirai clairement que je suis innocent. Tu sais, Kofi, c'est mon frère. Non seulement mon pasteur, c'est mon ami. Nous nous sommes grandis ensemble. Et c'est moi qui ai prêché à Kofi la parole de Dieu. Et les Lonzambe, vous savez, dans le j'ai des larmes aux yeux. Bon. Fais-les. Mais je te dirai clairement que je suis innocent. Oui, na sepeli frère na yo ndeko na yo ya makila pe ya molimo oyo telaki ye loba ya nzambe pe ya bongolo mitema. Mais oki ko expliquer ngai description bino ya kisangani ce que ça la qui dit ya quoi pe bino boza basali ya nzambe. Comment boki ko swana na misu ya batu bayoki pe ki bozo swana o menacer pe ya mort o to bete masolo yo nanga na minute oyo azana comment c'est quoi ça là qui dit à quoi? Voilà mon frère. Kofi, c'est mon ami. Pasteur Kofi, entre amis et frères, il y a toujours peut-être moi bah échange. Et je te dirais, ngana Kofi to swana ki te na balabala batoazo le kabazo mona biso to swana. C'était une affaire privée et personnelle que même si le ciel et la terre, même si le ciel tombait aujourd'hui,
je ne le dirai pas. Ah. Papa Serge, oui, affaire en privé, eza lupango, oh ye fois sombela yo, parce que bobanda qui église bino mbale, ya keli boso yo tikali na sima, ou bien loin de là mon frère. D'ailleurs et Bible ezoloba soki muninga amati acclame parce que tangu Yesu Masiya bandaki kokabola mbisi mitano mbisi mibale na mapa mitano tangu apesaki mutu moko lipa moko na mbisi apesi mutu mibale lipa mususu na mbisi mutu misato il s'était dit abi ah ngana kozwaka lipa pamba mbisi na kozwa te mutu mine mutu mitano mutu mitano palobaki angane na kozwa lipa le reste wana ba kozwa eloko te mais il y a eu 5000 hommes au Baliaki mbisi na mapa. Pour dire quoi? Kofiso qui a commis et si qu'a commis, je ne me lamente pas. Mais ezangolu nanzambende memiye. Mkolo nzamba okomi sanga na osalo esengeli na sala. Mais je te dirais, eza une discussion purement privée et personnelle. Toswanaki na balabala te, toswanaki na makambo na biso mibale en tant qu'ami. Et c'est par cette amitié là yango esengaki nanga na solola na ye na swana te mais na solola na ye parce que la famille etindi yo osala musala na yo sala musala na yo. Kasi Nzambe na lola me justifiera et m'a convaincu que nazayi aussi. Oui, Papa Serge. Webi nakoyoka yo dongo zoloba. Ezolakisa vraiment que non olingaka ndeko na yo pe ozalaki vraiment na posa ya kosala mabe te. Mais likambo oyo ozoloba wana eza privé. Ozobosana peke bango bafundaki yo keno otelaki ye poison. Voilà, na sololaki kutu na témoin moko. Oya monaki de bozaye ko discuter, pe amonaki denge otelaki ye poison na micro. Soki likambo oyo o discutaki na eza privé. Oki koyebisanga na yebi bino ya de cela 10 ans na avocat ya papa pasteur. Oko yebisanga likambo ngo ngana kozala na pona kosunga yo. Papa, le vrai est le meilleur juge et le meilleur témoin, c'est Dieu. Nzambe sera témoigner likama malamu pona yo. Ata mokili lobi ezéloroté. La justice sur cette terre existe, mais il y a aussi la justice de Dieu. Moi, je crois en ce Dieu-là. Il est juste et fidèle. C'est juste ce que je pouvais te dire. Monsieur Serge, je souhaite vraiment que non collaboration entre Mission Ballet très franche. À toutes les façons, on a mon épouse qui est très franc envers moi. Tout ce qui est justice, ça. Merci beaucoup, papa. Que l'Éternel vous accompagne. Merci. Merci beaucoup. Okay. Moi, je reste ici, j'attends un ami. Ok. Bonne journée. Merci. Je suis là pour le boulot. Comme vous l'avez dit qu'il y a une place vacante ici. Ok, pour le travail. Prenez place. C'est bon, je peux voir tes dossiers? Oh oui, monsieur. Qu'est-ce que tu sais faire dans la vie? Oui, monsieur, je suis licencié en comptabilité. Et je suis un expert comptable.
Mais je suis aussi capable de toucher à tout. Ok. Naza vraiment impressionné na ba qualité na yo. Bon, laisse-moi te dire que na musala vraiment awa ba poste vraiment où tous en avons besoin pour na bana basi vraiment exaté. Tellement que tu es si belle, je te propose aux à la fille de chambre avec le temps d'être au Kenya na diplôme na licence wana. Attends, s'il vous plaît, monsieur, attendez. Ouais. Est-ce que c'est à moi que vous parlez? Bon, excusez-moi, mademoiselle. Ils ont vraiment été. Ton as vraiment été genre, il y a. Bah, garçon, oh, bah, dragrano, moi, si, avant PC Moussala. Vu, il y a ma qualité, nayo. Vu, il y a ma titre de titre, na, oh, tu es bisama, ah, oh. Il y a on a proposé aux à la fille de chambre. Dans les temps, diplôme, nous, ils ont valeur. Permettez-moi à un curieux envers yo. Au bala, tu es vraiment une trop belle femme, mademoiselle. Ça suffit, monsieur. Vous blaguez ou comment? Donc, n'a pas auto location moussalate, hein? Donc, il faut qu'on se la PD. Toi, tu veux PD, toi. Regarde-moi très bien. J'ai l'air d'un PD. Encore un mot de plus, je vais te baffer dans ton bureau. Je ne comprends pas. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Toi, tu as quelle qualité, toi? Si tu es PD, c'est pas tout le monde qui est PD, hein? Moi, PD? Tais-toi! Ah si, là, tu le une chaboté. Tiens. Mademoiselle, apaise-toi. Non, 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 non. Ne blague pas avec moi, je te dis, hein. Mademoiselle, s'il te plaît. Tu oses encore m'appeler mademoiselle? Encore un mot de plus, monsieur. Je vais te rosser. Tu ne me connais pas. Ok? Donc, il faut être seulement pédé de votre truc là. Qui est pédé, toi ou moi? Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Je te dis tais-toi. Bonsoir, pancarte, bon commun. Attends, les balles sont commun. Offre d'emploi pour le PD. Comme ça, naï, n'a oyate. Attends, vous savez combien de millions n'a oyate. Ok? On a combien de livres d'actes sataniques. Vous croyez pour qui? Hein? Si tu penses que moi je peux être comme toi? Oui. Continue encore à parler, je vais te botter ici, tu vas voir. Nzambe na Isalaela, tu lisusu liboso na yo, okamba biso lolenge okambaki Isalaela, na likonzi na moto pe na lipata na kembo. Olakaki bayekoli okotika bango moko te yaya, okozala na bango kino suka ya ekeke. Nzela nyonso batambolaki bamonaki akokamwa, nyonso babandaki kosala ta bitumba balongaki, yango nasengi na yo yaya, kotika ngai te, onalonga wana se, esengeli ozala na nga. Olakaki bayekoli okotika bango moko te yaya, okozala na bango kino suka ya ekeke. Nzela nyonso batambolaki bamonaki akokamwa, nyonso babandaki kosala ta bitumba balongaki, yango nasengi